Bon s'abonner massivement à Ronsigne TV, Ronsigne TV, Ronsigne TV. Kolingate na libabe na Congo quoi na poule ya X. A comptement parmi 26 lettres. Mais à quoi la libabe pour batanga kaito ko sala 6 mois le bakalinga la saucha X. Là on a dit comme ma Bible na ko to sa Bible ça dit différent. So yo mo sambelo ou une église différente. Oza mo memi Bible to mo to si Bible yo mo témoin. Ngana ko mona ka fête ya batu na koti modèle la fête na moni était inga. Nyama loko ya fourmi. Bango na ya muke akanisa ka ndenge ningi sana bana na mwasi pa ke lokali papa nzi ya nzinzi. Yo mo memi Bible na zo songela. O memaka Bible pona ko banga nzambe to memaka Bible pona ko bangisa ba batu. Ozala ka champion ya ko mona ka ba faute ya mutu te to mona ngweza ba preuve tangible. Combien de bandits en 1990 ba bara batu trop mena suka ba ko sambela. Siko soki okufaka avant na likamba sala utango kute na lola bagale ko banda to ko tike bo misa comme lola. Mbote bonjour, bonsoir na balandinyo surtout ya Ronsigne News TV veut dire Maya Sika chaîne oyo kozong c'est lisusu esengo na ba internaute nyonso déjà avant na banda na kopesa mbote na mama na biso na bengaki la mère des opprimés Nancy Colombo mwasi ya poto akenda kala. Et je n'oublierai pas papa Nangai Michel Mukengesha et pour papa ya Willy Moucheni un code Mboka yemoko ayebi ba bon séjour place Azali et à toi Naomi Maloba et à Colina veut dire Diogo le maître DJ et il y a parlé je pense Soyo Kangai on a zaki na plaisir à koyambela bino mutu moko akoki côté ya biso akoki édifier biso je pense que lelo maté anaye panzani partout dans le monde. Et Zabongo, Pasteur John. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Pasteur John, les autres qui sont dans ma belle, hein? Base. Vraiment, quand nous avons débuté, les premiers lundi, oui, nous avons dimanche il y a 2019. Oui. Donc, lundi, nous avons malgré que nous avons 2020, mais après, c'est quand même février, il y a possible d'ouverture à lundi, mardi, mercredi, comme dimanche, on est comme en 2020. Mais il faut rappeler que la question est au moins analyse de la vie et il y a une procédure ébélée. Donc, il y a comme ça au fanda, au niveau de salaire, par exemple, une fenêtre, au moment où il y a un avion, au moins il y a une voiture qui est les cas. Ou bien il y a liboma ya pamba, liboma, ça n'a rien à voir naïe. Et fait quand on a lesquels hôteliers quand on a qui pan, ils fonctionnent le comme bon. Conseil on peut ça na nyoso to mona ke bakaka implice na avancement ya progrès ya yo moko ça ebitela mutu masolo. Et peut-être ça comprendre makam na lo. Dazo comprendre pasteur. Lukaka yo moko o ça l'avancement ya yo ça oyebisa mutu mais na ndenga calcul ya yo na ndenga boso motu melela. Je comprendre Pasteur John a kati pour Pasteur John so bandine boy toko mombata. Je dis Pasteur John déjà na zolinga o signifier ba tunyo so balandaka yo sur chaîne na biso Ronsigne News TV okolo banini. Te na vika ke bo s'abonner massivement na Ronsigne News TV, la chaîne moyo yebi, biso so tokomi awa. Vous appelez batelier après premier tour deuxième petit likolo. Donc mutu moko ta brilla bi tape école malgré tout école nyo c'est là ta maka uniforme mais maka biki mais chaque classe c'est là ta bleu même ça na ba cours nango différent. Donc il faut s'abonner pour bando pour nos première A B C titre comme. Donc on a ba chaque fois que kolingate na libabe na Congo quoi na poule ya X. A comptement parmi 26 lettres. Mais à quoi la libabe pour batanga kaito ko sala 6 mois le bakalinga la saucha X. Donc mon X n'est pas bien faux pour. X a regretté parce que en Afrique. Oui. Quand le bâti quand ça n'a pas porte du camion sur X fois. Mais awa net ça comprendre. Je comprends des passages. X on ça n'a pas makambo para. On ça la 6 mois betra masolo ça au X. Le botanga combo ya mutu o esuki neti ba combo ya ba président ba nani nani Félix donc mais pourtant nga pamba masolo ko beta boti rien d'abord combo kwange ko X na kati par rapport à quoi Christelle Ngando na ebisa ki makambo oyoki pasteur John des schémas donc il y a qui nos base yango na famille yango mona so ba chaque fois que 2020 tous en solo nango to si to komi maintenant to atteindre ti mais tous en na base tant na solo ba mateya ba to ba comprendre rapenda fola nanga très bien mateya eza nini mateya eza makatombe ma Bible oui comme ma Bible eza base engloba tout mais Bible eza na partie na epé prix oyo ba violaka te ba kotaka pe kuna te atika na point na ye mais atalaka makambo libanda lokola pe mopaya mais comme tu pesa katoli
Nete so comprendre Je comprends. Landa courant bien. Bible, il y a des bases à Makambutu. Ce que je sens là, il y a un privilège, il y a l'ola, na makamba mabenyo soti otiki. Mais keba Bible quand on a poche nyonso ya malamu te malgré tu ndekolo malamu. N'habite so nazo kendi nazo katolia pété nazo. Bango base. Nako zonga boy. Bible a repéré priorité, il y a koyeba nzambe bien pour tambola na kotosa. Mais Bible est un temps que kotosa tambola banga nzambe. Mais habite so comprendre. Je comprends. Bible a suivi sur une relation avec les talents nzamba za boye boye ba principe na ye yango. Kita yo. Yo mtoko batin, nde na taleli a lobby, si on a pratiqué ça témoin. Nde place to kwena mbeba. Ko miso bezo kanza, soko sana ba verset Bible belé, comme si tambola na voie normale. Faux. Mais habite ce qui n'a aucun penalty là. Ozo kende passer. Nde ko na so makambo so yo kinga wa te do nde ba toli a pété. Auto so kota no na ba courir ba 2020 na ba système ya nde yango. Bino nyoso bokenda ke église oui boza bato boza ba prétendant ya kokota lola maintenant mutakoti lola te bobeta tolo te ke bo gagner procès pour votre commune ba passer bo ba verser bokenda mayanga ni 1000 ke bo pila bato basambela kate keba wana ça lo yenga mati pona chez de passe mais bino ne koti te n'habite so so ke bande to merci na so ngano so comprendre nga très bien yango na so ko bisayo awa to zawa yo bijija yo bimona monake ba défaite abatio de mona ngo partout o piaker o empori ata keba o 2020 so kota kanga kifuna zo munoko na yo tonga ngo na singa kanga yeba ba bazo ba avantage na vie to betele bango maboko to kamwa mais na suka ba ganyaka te teto sona lo bani ngambo ko témoin na mona mutapeya ba kara renya to banga e mais na suka atambolaka makolo akota na biso totutana na baclient topesani mokongo motimbeleka ezalaki patron kala eza te mobungaka patron kala te soko tutie barepondaka mingi na bafrançais makasi ati mapiatine ati regarde bien nana tilango yao nete soso comprendre mais biso na biso bato bayungano toyo makolo ata na mati biso bapatron nga na potopoto na bikaka eza baaccident nzela nalekelaka chaque jour na kofunda na nani mpo eza mbiskat mutu to ezala mposa kende ndaku nete soso comprendre de base yango na soko yebisa aussi tozongi na terrain yoka procédure komema Bible na kotosa Bible eza makambo mibale eloko toyebi te po mingi na remarke banda bayebi baverse ya Bible comme si bango nde bapile baninga nazosongaka place oyo 2019 baeglise ekomi ebele mais bato mingi basambelaka te bakomi kobanga bato basambelaka mpo na nini bato basambelaka baintimide bango kende biso tozalaka toza deja ya nzambe keba na basambeli te biso tubikelamu ya nzambe omemi Bible na avantage maintenant okoti lola te nete so comprendre okangi baverse ya Bible na munoko mais na nzambe okomi bapartenaire pe te keba ya na bi komema Bible na kotosa Bible eza différent so yo mosambelo ou une église du 20 ans oza momemi Bible to motosi Bible yo moko témoin nete so comprendre de chemin yango base yango monia mutu tu aye na mukili esimba te mipesa confiance au 2020 nalobi ninya mateya okola mkaka na tongo telemi ozotalaka mai ndenge bwato eleki elamuso makambo moko boye mpe idéologie ye nate soso comprendre mateya mosu okofanda kotali bomonika avion ndenge eleki avion kaka epamba ntango eleki omonika avion eleki ekoto ide mosusu etokomi na bulu ngape namoni fe yinda nini nakomata nango avion te mais naforceka na eloko mama bambiso ya mutu nzambe atindaka mutu na badirection ebele mpo azongisa na conscience ngai nakomona kaka accident eteinga ngai nakomona kaka petit moko bapeye car ube mokolo moko boye likambo asali eteinga ngai nakomona papa moko bena hôpital ndenge bakende hôpital namonika ndenge akomi na santé ndenge nayebaka ye eteinga ngai nakomona kaka fete ya bato na koti modele ya fete namoni eteinga nasebiso frère yomoni tous les catégories ako tokutana nango eteyaka nakofaa na parle banamonika liboke bafumi nde bamemi pese bazoleka nazwi cour munene mais peut-être que ça comprend des schémas. Base à vie. Il y a au moins une vie qui est bas. Contrôlera tous les périmètres. Il y a malheureusement la fourmi. Bango na ya muke. Akanisa kandenge ni kasa na bana. Non moi c'est pas que nous le papa nzi. Ya nzinzi. Ya wale ka muke. N'entendez comprendre. Il y a malheureusement la fourmi. Nde bazala kawana. Tant basanga na rapona que nous le cali parolia. Nzali ela bango ndenge ni.
parce que tant que batonda ba bomba to ba si ça va les belé là la raté les gens se comprennent est-ce que cours na son déjà jamais to tche pembeni na songi sur na sujet tout ça yo mo memi bible na zo songela o memaka bible pona ko banga nzambe to memaka bible pona ko bangisa ba batu les gens se comprennent bo tche batu intimidation trop yango mo na ça tous les mutana mukili ko banga mutamemi bible tete za munene lokola sanduku banga nde mutu azotambola na voie normale atosi nzambe ata azanga bible na te soso comprendre ye nde mutu nzambe ayebi mpo mikolo apparence ezotrompe mutu bato komona ye na église aumela pambolamaka te lokolo oyo obongi avant oye osambo na ye asambelaka mabe keba toza baku wana na baeglise toya toumela bato bayesema badondwa bafinga biso nini topriaka mabe nde tokendaka baséminaire tozaka baventure oyo bajeune tosalaka totosaka te oyo bitini nyonso balobaka tokangaka te ndeko soko za mutema mukulu soko beta libako zongi mukili nata na challenger na ko bonga mutema pona ko bonga te na yaki Michel Alola simba te soko poninga ko taba piaker tikanga na sala est-ce que comment moi puis soko za propre côté lui fait le comment boni boy na te se comprendre oye ko ya ya to kota na biskadi o ba correcte ba kima biso la challenger to tikala pour ça que lelo mutu tu azana mukili frère ko za la champion ya ko mona ba faute ya mutu te to mona ngweza ba preuve tangible. Oh, tindaka mutu asala azosala ezaka ye te difficulté nyonso comme saka mutu na suka pa asala makambo ebetaka bino mabaku botolaka ye era yeka kopesa bino baplainte avali tombe bebela ye bopiaka ye toli te na te saza comprendre tolia pete baza tolia pete bino boselaka soki ebebi alosindikama mutu oluki yango micro lotie bapile kobelelako ndire yo ndo eza mosantu keba na vie na te saza comprendre ezoya pasi yango mwana alobaka chaque fois vie ya mutu tika ye azala ndenge aza simba te yo moto tiaki ye te soko eza motei te epesa ye conseil soki esimbi te baele ye mais te soso comprendre combien de bandi ya 1990 babara bato trop me na suka bakoma kosambela sikoyo soki okufaka avant na likambo asalaka ntango okute na lola bagale kobanda to kotiki bobongisa mpe komi lola Naomi Maloba oyoki Pasteur John est-ce que ozo comprendre nga très bien pour appeler ba schéma tano mokili moko talo yo sosala 2020 tango tozo kota keba koyana bilela lela te po tolela ila na ba 2019 18 keba tozo bandana sika to bana nzela moko mutasa kala muninga te nalobaka nini toza kolo ebembe so bakinelo pa serke ko lelo ko changer te eza suye matanga te komi ya kilo keba o pese bembe na biso kilo ya ka ko vimba lipeka kimbi okene bakine répétez ça on comprend ezo ya pasteur yango na jeb sayo tana mokili moko nazo ba chaque fois keba oyo eza makambo tokutani ndeko nazo pesa conseil bato ebele babimisi baninga bamanka mpo na difficulté makambo bayeba te kolela bango mpe bolobi ke baza barate na boye eloko akobengaka mutu rate nazo banofre mutu ye moko asengaka difficulté komela ye te soko omoni mutu akutani na mbeba nazo pesa conseil ou bien mokili nde échange ye ou bien yangani te bamfute ye nete so comprendre ezoya pasteur ona jeb sayo siko kana ngalo kwa ndimaka mfutema pamba te amfutema na ndimaka ependa fo bataye bien pona ndimango ngana mwana sa berera mutasala kopi na ngana beta nana pesa nga conseil na beta kop mutute ata pesa nga conseil tant na nyoko na musala yo zalaki te na so mbongo na ngana ke sala viva ya yo nini nete so comprendre yo pesa nga faute soko mwana komi peka na ko sengo siko tangela nga mikumba nanga yo zaka mbongo saka na ngoni po senga nga wana komi de dégâts mais c'est na yate na le kabo kombo nanga to sape famille te comment copine nanga o participer na un kate na liaka mbongo na yo pete mo kando panzanga sango ndirenga ngana to sasu banani de makambe tondi na mukili batu balingi makambo batazo ya bomba miso ela na mukili abwaka koma lokola mbwa même fulu ta na projet abobi mabekiki na kukubale ka koteko na mnaki babaki papa kotana mwana ki bachaki kisa ngungi sele bangungi baza to tambola kuno so bomoni bana fuite d'information biso na même peut-être que côté parce que to moni pesa to sangana to même po biso to za mikolo na te so comprendre schéma bakabwanaka yo tango fana moni mula fima sele mulongo kama mulongo baleke na to panzi bango mais baki manzira mususu babi kenzera perception direction divine yango na poto mona lipaponzi ya njinji na te so comprendre schéma parce que solo bila yo sawapi banyama baza na direction kendo lukali pa bamona bazwa bongo yo muto nzamba pesi pe mana courage 2019 ango to zo silisa to kota na 20 ba plainte betela ba to boite vient ça ba difficulté ngana ko bisa yo chaque catégorie ya mbongo kota ka wenze pe bimisa solution mukolo musuna zaka mama na
ya côté ni soki wapi boy nde na moni bitabe moko epola ngabi mwasi asa mutema bazotekela batu liwa comment bitaba ko beba e bonga na ko me bebe belé oui donc bonga na sima bonga mutu abata tangata ngabi mwasi fa bakanga yo sabi pola même ko mo kate betangai na luka 300 na tabi tabasika bi aux esthétique so na le batu ko pesa ngalo kumu mena libungu mayu misanga tipo quoi na landa mama na tuna commission bitabe beba mama ya ko beba kombe bi na si so nyoso na 100 t'as l'avantage so ya 300 na combien de bitabe régime té tala mettons na sasa kango on comprend non on a nécessaire ya mbongo mukepe jwa garode na makamuna na yango na te ça comprendre ke ba lo ka pambe sate yango apexata tabote kangu bebeba tika ba ko ngo baza yo za mbongo lia sika tika ko ngo monana ngata mo faut faire d'être la bo benga na été missionnaire mo ka zala ko lekelao net ba biso to le kama buma beta kano baya ba ti ko ba ko kamanga ba ko na compte retour on na le bloc ki to so ngali so na le frites na l'équipe yare so na le diata na melime ya tia rouge santé mais ya miliki ukutinga na fièvre na ko katemu na conseil yaka na mungwa pilipili o mona donc na koma dérouté ba nyamali bu ba silika ba baya so ba mominga to kenjela moko mukilipe tikali to sani to tikala kana to kende yango to zambamba nanga na zo ba shema donc nanga ma tikalo to koma ka so bo saka to ke ba ko peto ku fate to saka ka ebo yamba kibi so le singa puri to la linzara so bo tinga to ke base na so pesa shema tala on a biso mikolo périmètre challenger tati Gisèle ozo kama kamboya na te so comprendre chez moi azo comprendre base atelier pété ndana pesa ba vie compétente na senga ko yate ba changa ko cha e simba te yo nanga nini pia kana ngeta lo nani tina kola bo yom to pesa ngapui ya lo to kutana kimkozo pesa ngaba faute makambo kutinga lelo kote na likana ona utana ngokala ozala ko mukila ponda ba faute nanga to tamna mikumba nanga keba de to la pete te ya mutu makambo ko pesa nzela kindi même kote mutu makambo kutana ngote oyo sa pia kele bane belebo ngana singa kibana ko mukila biteka na sa pia kele tinga bana 8 ngo jije ngana bango tala ba fantiri so ba ine fia yo nini nete so comprendre je comprends pas bombarder ndem ki lezo mema tala to ya deux fois te to mbala moko na rato ko bongo metika ngana pompe ban na bide so na bide tala so kanga base à schéma est-ce que comprendre nga schéma na o pesa ba périmètre ya ko mena so ba ke e bela batu bana Congo so ko talié au moins quoi tina te on pousse à pembe non zomona ki répondre on a rien mais ce que tu l'engagement na ye ndo ko pesa valeur ya munene batu nyonso mona ba tamona ki sasa ba saba ka teke ba bank c'est bien mis pour pesa ba titre ndebe msu ba lukaka mutu mususo ko mona ye ana voiture mais que ndo tala e locataire pas futa ndako matata mais na prince ko bangi sabatu pipi on marque stationné oh mais pas futa ndako kaka mususo ko mona ye makolo ne pipiaker mais que notre ndako ordre azana ngwa zakana ninyongwa baer peso ko talibana na ekutu bazwaka nde baliaka bana bazana batu ba mono ko ba prétendre ba bonga ba kutu na ndako mutapamba na po fufu ne soka lambi lokola masile pale ka boboto malgré tout bazanga mbongo batu nyoso ba se retrouver na lopango wana mais qualification mobali 0 mais ko toko za boboto champion nete so so mona calcul compliqué mais ezoya passé on peut se périmètre ya vie donc moi na vie ko ça impressionné na misute toko ta 2020 c'est plein na ndenge nzamba chela yo et simba te na senga ko yate batanga ko cha lokola entraîneur abina za na défense mako matanga na taki ezate tika na défense la tête ça comprend ezoya pasteur so c'est précis bino quand tu remona que na beti mabe deuxième mi-temps maintenant zonga ezate combien ba se pelisa nzambe te ba se pelisa batanguki ba beta ba maboko lelo ba komate ba kufa comment batanguki ba kumisi yo menzamba tiki okufa comment muto batu ba choli mais si le là za piaken nzamba tiki azala c'est presque entraîneur pour une équipe. Habitez ça, ça comprend les schémas. Et ça, il y a passé. Qui va supporter, batinda batuna des gars. Pour supporter la toile une équipe, mais batuna yo. Exact. Qui va. Et puis va supporter ba kumisa galicho. Ba changer la mutumba la moko. So ko raté bien première mi-temps. Ah, ko chia biseka ça fait jouer. So match sur 0-0 ba ko zonga la faute inoti nanda. Wala ça faut jouer là. Bi on faka tia tala bolo. Allo une équipe libéra. Tala ndi batu ba changer. Mais na première mi-temps on raté bi baba ni. Jo ko raté bi le seka sana ba biebe et belé. Mais ce match c'est 0-0 ba tala zoba équipe yeyo. Moni berera vi ko lingara batu ba kumisa ote na opeso conseil. Ko kumisa batata ba commission 99 ngolo ba ko sanzo na 1. Donc ça loka neti 99 ba ibakate.
tika kolo mukila peso raison na nyosa tabata mukili ba disqualifier yo soki nzamba saka na faveur na yo akolakisa kaka ke non aza yanga pa ko prouver ata bandimio na misu te pona soni taba kende pembeni ba kondima ta na mutu oyo te vraiment prouver c'est ça mabe na yo nanga to soni ka to justifier batu ko luka raison pa batu te même na famille ba ko chola yo ko tambola pa ba famille to kenda ko ba plainte to senga ba fufu neti bona ne nakepa ya na ngale kambongo keba yo kolia fufu tango pesa mkongondo ko tongo ba ko tonga yo 2020 robonga okwai na pesa ba périmètre liali pa muto ko saki musala ba choli yo bona ne bale ba socio bimina maya lobo so saki muto ke tongo bimaki na poko fucho maya lobo lia kumisa nzambe bona ne ratete bona ne asimo ko rattraper na mona batu balamuka le 10 oh le 4 février par exemple jour anniversaire ya mutu mais il y a que la muka le 5 à Kamwe batu ba iso na famille et anniversaire ça qui lobby te lokwa ça qui pia kama alande lango exact abika ça qui lobby ya mais mukola zo kambong tanga c'est pela anniversaire moko tanga ba anniversaire nyonso alors est-ce que ba qui a manqué ça qui o ya bien o ya manqué ya o tanga c'est pela kana moko batu ba kumisi ki pena ça ba anniversaire na mala oh ya vie du pesa na 4 moko ça ka pia ko beta lisolo te batama na vie o ça ba schéma ko gagner na vie longo na système ko pesa ba plainte na batu comme si bango nde ba ça ba super koleka yo na bango boza batu soki tanga maki tike ko kisama zala courage na musala nzamba pesi yo na miso batu ba ko chola yo mais pas nzamba nzo kande titulaire ngako respecter poste na mona ba joueur ti match si la sala inane a chaka bité mais chaque match azanga ta zaka titulaire par rapport à biter a chaka ba bi meilleur mo ba tepé na match mususu réserve mais peut-être ça comprendre nazo comprendre que bana vie mukili soki te yo ti nzamba ko yoka wapi ko banga difficulté te et c'est quoi la formation nzamba l'extra biso pas tailler yo tala piaka nana peso considération mutute tala piaka nana kabeli yo mutute tango kozwa kozala mabe na batute mais comme ekenge tala ka keba na piaka ngana na idanga pointaka nazo peso ki bobo teleka nzambe te po mingi bakufa na poison baliaka pa bapayate baliaka pa pire bango mais ndima ta kote mabele sala attention oyo komela muninga peso leso po devio kende bien kolande batu bakumisa ko bazo ya mbote kaka na wana batu mabe pe baza yo na pesa ka conseil keba tambola ne kenge mona yoka écoutez ça la sagesse tant ba ba mpaka oya tanga te mayibi boanya mukile ça fait ba difficulté akuta na ngona vie non ya mone comme les sagesse ya moni génération na biso to raté ma pamboli poto boy ko to sabato ba nuna so disa bazanga mbongo or batu ba nuna po nuna neti bango fo yoka conseil na bango ko bonga nde ko zala tour na yo ndongo lukel na vie kende courage bonga mais pourquoi mpaka yoka batu ba yaka fan yo ata bazanga mbongo conseil ko pesa yo ko bombo pe masuka pembe lelo génération to commence ko bonga te oza pia mukolo bonga te o pia conseil ni papa o pia na mama o te ka makala alongba wana domoni na bela mbongo na maboko na kitoko na ba diplôme to zo kota cimetière afa pe to conseil ka batu ba yakala moni ye yenda liye koma ye pia kera kufa te mwana mkena mbongo na kufi avant ayaka mbango aboya conseil olandi nzo ku expérience o boy ko katolia mbolo ko pa konda or mbolo ko na zamba enda bi tous les catégories zamba pas lu ko makatro pesa confiance na mbolo ko les ya passé base tout la pete kende église po yo kanzambo tosa mais ko kende église te po komisa nzambe lokola piri yo lokola tondi na verset bible na munoko passer la pierre ko bambote kicho fanda ga liboso pierre ma bonzebele bala ba mamli kamuki alléluia bakati ko tilola mon frère biso tout ba débutant tozo potan mutakoti lola zate ko kanga ba verset bible tina 100 mais na suko keli felo yo na lobi ozamo memi bible toza motosi bible na to ça comprendre donc on fait ça conseil ngana ko se pena muteo ayebi ata ni verset bible makena ke église pas to ça molo banzambe abanga to ça que muto azaka na ba verset bela azaka na bible balo balika muka fungoli dia verset mais na butu tala prière munene mais comportement na moi zéro baza tale be na l'église ba camoufler ba peksa ba to ba bible te ba kota lo la partir ba grimace ba verset na bango malika tala mona machete tana shaliki 82 quelqu'un yo tango yo ke ya bibi bezana nzambe mwa mtalibo sa aventurer ye na to so comprendre ba tondi ta église mais tala déjà bible yo ka ba verset mais tama kamba sala ka évanoui par rapport à frère moko sœur moko ya ni verset ku tu bible les akaka 2 pages so ba bi matché wana fungo so bika botala na apocalypse azaka nango to pe kokate na to so comprendre tena so mutabe to une église est-ce que mutaba kokota lolo premier mutalola ye pour mon paya o amesana na ndaku te azaka na respect makasi na bakolo ndaku pa bishema ndaku te par rapport à mutebi ndaku mobimba koma kwa impoli exemple
so là la mabe OK pas bandeko na bino ba pression mbetu ko tali boso là na coin ato là la mabe mukola ngo ngola la bien pour gagner confiance na bango so bo umeli bo message ndaba bakela bango makolo moni foyeba parce que nantela nzambe ko message na raté ko bakela bango makolo demi ba message na nzambe ko bakela makolo na kanga ba verser na yebi bible prière ni na yebi te ya anglais ya français na bangisa ah les kakuna fo biso to sa ba ote bi verser te meto en église lokwa na ke ekenge na la la ko batama na te so comprendre place nzamba chelinga na suka poso na sakani li felo ye ya ko moninga otanga 10000 versets na boya kate to eza na kati ya bible mais est-ce que ndengo pesinga ba verset yo tambola na vérité ya bible ndenge sengelela keba okola ba verset mutu musa bi verset te manzo to sanzame makasi ko leka yo mais aussi chance à côté ya ye na te so comprendre oya eza grâce ya côté ya mais mobangi nzambe oya fa ina point pona pesa exemple suka tala na bible mosala nzambe moko akenda sangwa yebana alobaka nini Eli tata nzambe nga moko nde bazoluka baboma na tikali nga moko prophète na yo nzambe alobaki nini oza yo moko te baza nanu 7000 ezata 700 te 7000 wana bafukameli nanu bali te so ere wana ye moto azorenye na monde bapesaki lokumu 7000 wana bazalaki wapi bo bayebana te bakendaki église me batambolaka mpe na vérité keba biso lelo tochange forme ya kobonga soko bonga te na église to priera ti na ensemble bakaka o priera te oza moyibi escroc banda na église apambola makate tala aventurier ato uti koyiba mbongo wapi yaka na église bakopesa okita liboso bakifiniki yango liputo ndiro ndio bala ato ye retard bakobandela mateya pona apabi ke dima munene eye nazo bano frère tala kende ka defa voiture luka veste luka cravate luka serviette ilata luka bako sa munene te meli ofanda na kiti luka journal luka zo tango so kosa kende ka na église au moins ba osela oleka mutambongo chambe ba mona démon na vie na ye yo so mana mutambongo na église ba c'est que ça na démon to ba otala bonga nyosa sana ngo or ba to mbongo ebele nde ba influencer église kufi combien d'églises kufi à partir de luka mbongo mapamboli lokuta boko siki nzamba pamboli zo ngande bo trier ba to na ba mendicité lipambola nzambo ezako fandi oyebite yo zo ba na kolia lipa wa parce que muta bengi yo yakota $500 c'est ça la bénédiction de Dieu omoni pa bo oyebite mo yaka pan car ndako yango ne be mapamboli mais oya komona ke na bandimi nanso ba yaka onenga lataka ba super ona yaka ko parquer na moni opelale obali bango ba bomba makasi ndeko nzamba yebisinga bino bo bonga me bozaka mabe ko pesa ka bible tala ekolanda bino libabe boko kweya so bo pesa ko ona za mendicité omi ko intoxiquer bandimba comme ko banga so bakenda passer lokalo baki passe leka ma après mettre ton que na za passer nzamba pambola nga fa moyibi na yebisa yo lipambola nzambe suka na porte église so moni passer ko molanda mondimiti na ndako lo badi kamba prière toi délivrer so qui te passer ba corrompre jamais li papa kenda fête manyoko makana ba projet ko pesa mutumbongo est-ce que ça comprend ezo ya pasteur li papa jamais kenda fête so moni li papa landi lokolo na fête c'est que lokolo za na pota est-ce que ça comprend ezo ya pasteur pamba li papa kenda raté li papa suka kana douche projet on za na couper li papa Robert aka kopo zimbongo bam wali ngali papa différent zonga kuna ko to salaka OK pour na sapato place abi capitaine makolo mutalo kumu yo to bima sapato pense bima non na profit ato za na mbongo linganga so comme piaka mena pesa pe valeur pot ka piaka to kolata mandenge zonga sama pesa so anga luka masa na pasi nani di papa Merci beaucoup pasteur John to komi vraiment na suka mais conseil nyoko pesa susu ba jeune pour na 2020 oyo na quelques mots te conseil na zo bango to saka na base que 2020 cause la pressé te mais zala courageux ko briller be tapité tambola ne kenge pesa nzambe confiance zala courageux ko bonga ezaka makamwa nzambe mais ko luka ndese fort amutu et ça se comprendre okoki pe ko luka oswaka so bi ko batela te ezaka kwa mutu amatela vele sanga chaîne pour to pédaler moi okende exact otikala na vie faut que ça na sagesse ya koyeba pe âge na âge et puis ma difficulté nango so moni âge pousse ando comme ba keba concentration na sala ki viva ambiance bakamutu et puis singa rien pour landaka longe ba camarade tende bo bimana bango ba tcholaka mbonga muke oyo na ndako pesa ka solution présent ba pire musu so bimina aussi 20000 francs ah ba folar or pas na 20000 so ke na ndako so reçu de makamba ba tebe ebele keba ko boya ba pire te me kabana na bango 2000 francs ba ndeba so bwaka na mulenya masanga moko or 2000 pano so ke na ndako so reçu de même ba nyongwa mapa mwasi
na quartier pour le coup bana ba komi jeudi parce que soko ça un engagement to komi na maturité ko na passe na famille na bino ndenge zoya mais ça ka coopérer so ka mbonga malonga te molingi ba bisengolo ka bato ba bonga eza faute nzambe na satana te yondo za muta ba manka ona jebisa yo aveugle kutu ndenga sala ka wana ata botama mona te ndaza kia za mosanto aveugle muso botama tia kufa mona te est-ce que ça mutu malam il faut tout bela pa bongo na motema pa comme nzambe malgré toi mona te comment muto kuta mona na mukilité maza muta masumu par rapport à muto mona ko za côté ni est-ce que ça comprend ezoya pasteur zonga na vie ekenge pour wala betapité pour na kalwenga mukilité na vie soko zina nute ekenge era ko tanga batindo na parler tanga soko di chance papa zo tangisa yo biso to kimaka nchiki na mase kimete ko mona nécessaire nango na kimukolo ya on essaie keba malgré tout 5% ko bonga na vie za na classe et bébé ba 600 nchiki ba zo misala te vie za ndenge nzamba chela mutumtu na ndenge na yi ko zala pas à l'aise ko tia ba million na banque mais oza mal à l'aise mutumtu za ko za piaka na miso bato chela motali ye santé batama etim ko lokoku akufa comment mutalia ka mabe santé tungisa ka ete masala ba manka ibele na vie par rapport à mutaleka bo mengo mais mal à l'aise keba kolala likola mbeta kitoko za to ndoto ka bandoto bien kolala pena kitiko le laxi te ke mto zaka na libabe bandoto ne zaka ya makonga te est-ce que ça comprendre chaka mututu na temps na ye vraiment base nzama pambola na lela bino tout vraiment chaîne biso Ronsi News TV na bibo s'abonner na pesi mbote kaka na bino nyoso bolinga nga William Anona na Strasbourg nzamba pambola yende penda base ya tela pété avec ba Patrick la Villonnière avec ba Catherine Ernie ba Régis Dulu le cerveau ba Masamba Kisoka débat ba ya loka ba na Strasbourg toujours Franck Club ya tela pété na poto eza base ya manonwa na biso na lela bino tout fort ndeko benga kinga na pesa ko numéro manona papa maman benga base bino ndu tu bango wana Mel parfum ba parfum grande qualité ba marque GT de pene Mel parfum na biso ke livraison rapide yeso betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba Mel parfum tina WhatsApp livraison rapide ba parfum ba grande marque GT Côte Jusino mususu pe wana base yeko tu banduta bandaka la longola batu ba pesi ba témoignage passe maman no benga ke tu na bengi yeto ke base on se comprend donc ye banduta te ou mena so ke pa na dada ye pesaka plus 44 74 24 02 54 37 Côte Jusino base bino nyonso na pesi ba couple na ngai Nzinga Sukidi na Caroline dans les États-Unis vraiment maman na ngai Zamba Pambolo na papa bo umela na lela bino tout forte la pété bande kwa Grèce na bibino ba bato Swaziland bo benga passa to sana Swaziland to landa ko fort bino bato Kiba na lela bino tout fort o bazana Turquie na bino na lobate o bazana ba Swaziland na ba Chine o bo benga to sa passa to sana Australia na bia to la pété na Afrique du Sud na bita na lobanine o na tika bino te bino nyoso na lela bino tout fort vraiment na bino na lobate bo bakake to la pété base conseil kake tika via muto s'exprimer yo te muto chakiye ayaki lokola biso nyos na lobi est-ce que lisu mataba même atambola na pembe na funde pe bambolo ko ba ndenge moko ko limino bilobalo babu Zamba Pambo. Merci beaucoup Boebika na pasteur John ezala maté ya pe koseka veut dire merci beaucoup na batunyo surtout ba to senga ka bo s'abonner très massivement na Ronsi News TV. Boko bandozo pasteur John chaque lundi to kopesa bino na programme ya émission na Ronsi News TV bo s'abonner beaucoup ta pour l'air est grave veut dire to yo pesa sur esengo na internet nyonso na pesi mbote déjà na tante Gisèle azota langai merci beaucoup na ndenge oye na pesi mbote na batu nyonso tout o balingaka ngai Stone Mukuna na sepeli makasi vraiment merci beaucoup je pense la prochaine photo okuta na pasteur John merci beaucoup. Bon s'abonner massivement à Ronsi News TV.